Des shows de Nart TV. Des shows de Nart TV. Voilà, bonjour, bonsoir, Balandi, soit des shows de Nart TV, merci Nabao Balandi des shows de Nart TV. Tu es tout partagé les sous ensemble. Kakane tu so la kanabino papa mama simba na bokebi. Na zana li solo moko mama na biso benga na des shows de Nart TV. Mama lobi des shows beta li solo et sauvende komoko ya mwasi. Voilà, toza wana. Ya onto lo baraya ya benga des shows de Nart TV. Numéro nanga ngo wana, appel même numéro, WhatsApp même numéro. Benga biso ya pesa masolo, pesa sujet a bientôt lo belango to lo bela ba sujet tout. Oye komelio e komela baninga te. Ya maman na biso abi papa des shows beta e kosunga ndeko moko quelque part. Quel est le problème? Zala brancher to les kina détail. Ezana ndeko msusu benga na tongo alobi papa des shows. Yo za lokwa George Mbana. Webi George Mbana? George Mbana aza journaliste moko azalaki na Congo Brazzaville. Abando beta masolo moko vraiment ya bien. Soki li solo a George Mbana e bandi ko banda Brazzaville ti RDC. Na mondambo Angola ba oba yoka alingala. Silence ya. Batu tu bakoti na ndako bakiko yoka masolo ya George Mbana. Voilà. Tu yaka na masolo moko o eza important kaka ya o ko kota na ndako na yo ifungoli yo mémoire quelque part. Voilà pourquoi Tobeta Masolo, ce n'est pas pour indexer les gens, mais plutôt pour te meka, que la mémoire, parce que escroquerie est qui trop. Escroquerie. Les solo Tobeta za likambuya escroquerie et manipulation. Yaya tozawana. Escroquerie plus manipulation. Quel est le problème? Maman lobi des shows, nga na yaka poto mwana muke. Na ya poto mwana muke, na yebi penda RDCT. Bref. Aye kolingana na mobali awa na poto. Ba vandi 22 ans. Vie commune. 22 ans. Vie commune. Maman lobi des choses tozo vivre na mobile. Chose grave. Et yaki okoma na moment moko ba yokani na mobile na ye. Basala business. Basala ba affaire. Mobile akendaka RDC. Koteka ainsi de suite ka ndenge ezalaka. Basala mwa ba kolina bango. Ekendaka Kinshasa. Maman lobi des choses. Tokenda Kinshasa na mobali kaka 2 fois ya pamba. Mais le reste des temps, mobali ye monde akendaka. Et ko sala ke maman lobi des shows avant mobali, comment dirais-je, quand nde mobali abanda okende, avant to somba mapango. Maman salaka koli moko comment dirais-je, asombaka yas, atondisi bilo na kati nde to salaka. Atindaka na Kinshasa, batekela ye na camarade ya mobali na ye. Po mobali abanda ye kokende, avant ba somba mapango. Apesi camarade ya mobile pour ba momana mobile ya voyage quitté camarade ne na Kinshasa ateka azong c'est la maman mbongo chose grave maman lobi de show na yas na bakoli na biloko nyonso ekenda aziza retour et salamate. Est-ce que zala ki manipulation manigance ya mobile na camarade ne na Kinshasa to camarade ya mobile réellement yemo nde alia ateka yas alena biloko to akima. Pour basola kasuna mama te bloquer maman histoire à bout pia mais alaki connaissance ya mobile nde mobile ya banda okende Kinshasa ba connaissance na ye nde mobile ayebisaki mwasi tinda na connaissance nanga ateka metango mama atindi ya sina biloko tindenge de choix avant de obeta lisolo retour et salamate na yas na mbongo na biloko ndenge na vandi na olobao ekenda aziza chizengu waenda. Yango maman lobi des shows beta li solo manipulation escroquerie. Yayo biza na batebele baza ko abuser. To ebite to suka wapi to beta aka masolo yaya. Nga créer masolo te ba pesi li solo nga na beti. Voilà, c'est comme ça. Quitte à toi de voir, à prendre ou à laisser. Voilà. To lobaka ya bien aux yeux mabe osai nini obwaki. Soki to lobi mabe olimbisi. Mais ne to vanda ka jamais pour na koloba mabe mais plutôt kolobelo ko eza bien pour la communauté. Bref.
Maman lobi des choses et ko sala ke camion ekendaka aboye ya sekenda. Mobali abotaka bana mibale na Kinshasa à l'époque bana bazana moko azana 30 ans mususu azana 26 ans bana bakola. Bazo vivre na mwasi 22 ans na lobi na vie commune 22 ans. Bref, mobali akenda Kinshasa na sima wana bayaki kosomba mapangu mibale. Lupango liboso tango basombi mobali atie kombo na ye. Maman na biso abi des choses na tunaka mobali na ngai. A olobi to sala ba affaire. Est-ce que lobi okobaluka te? Tozande aw. Lobi okobaluka te mobali obi non. Na baluka ndeni yo ebika. Nde tokenda na bino na bolingo. Na baluka pona ni. Moral ebele na oki kobaluka toza mwasi na nga bref. Baboti na bana na kati ya bolingo wana. Maman lobi des choses to kosomba lupango liboso. Basombi lupango liboso mobali atie kombo na ye. Basombi lupango mibale mobali atie kombo na ye liboso et puis ya mwasi na sima 2 personnes. Bref, maman abi des choses ayi na problème te ponyo sezaki pona intérêt ya bana tozobota. Na yebisaki ye biloko tozosomba na yo eza pona bana o biso mibale tobota. Vi na yo ya liboso eza na problème te mais ngana tozosala vie ya sika. Eza pona intérêt ya bana oyo ngana yo tozobota na poto. Bien que bakokendaka Kinshasa te ou baoki kokendaka on ne sait jamais. Mais eza ba bien na bango mobali abi oui. Il y a la manipulation et l'escroquerie. Landa oyoka. Maman abi des choses mobali a voyageaka. Chose grave. Bachaka ba locataire na lupango wana. Bambonga ba locataire. Emona na raté. Mobali aliaka. Emona na raté. Maman abi des choses bambongo kako bazofuta awa na poto. Bambongo ya kafa ya poto. Nde ya komi kokendo kabela bana ne oya tika na Kinshasa. Mbongo ya poto, ya bana poto, et bandoki. Bon, eza mabete. Mais il faut que ça l'amour avec harmonie. Ozana bana na poto, ozana bana na Kinshasa. Oko sundola bana note, oko kima bana note po bali na Kinshasa. Mais l'harmonie ya. Na mwasi harmonie il faut ezala. Po manque ya harmonie, manque ya dialogue. Yango ezo panza bato. Manque à dialogue, l'harmonie dans le couple. Harmonie ezate na ba couple, dialogue. Pourquoi bando sala mamuna kinchwek? Tant moi ça koya koyeba et puis ça toujours ba bombe. Bref, maman lobi des shows. Mobile ayeko teka ayeko kende dernière fois ateki lupango moko. Mbongo ya lupango. Ndenge des shows afali na kicha azolo be monana te. Ya lupango botongi na mwasi. Maman lobi des shows musala boy. Nazo sala musala tongo mais ba mama ba makasi na poto ne komona ke basi ya par rapport nde pena to otale la logique des choses basi na poto ba osala ba congolaise na poto bazo sala bazo luka mbongo na ndenga mukete ba congolaise bazo sala penda boulot mama lobi des choses na beti kayu ya suka kokangisa mbongo poto sala ba affaire na mobali nzoka nyonso wana ezaki manipulation. Maman lobi tango ayeko kende tour asuka teki lupango azongi mama ebite azonga nina mama bana na ye to ndenge nini eyebana te mobali a changé catégoriquement. Voilà pourquoi zo mona basi misusu bazo kufa ba AVC ba tension ba dépression ya dépression mama na biso abi des choses yango basi ebele bazo kufa basi ebele ba ozo ba dépression pona ba problème mibali bazo boma basi na bango sans le savoir. C'est ça le problème yaya. Maman lobi papa des shows. Mobali ayeko zonga kaka auti Kinshasa ye a changé complètement. Téléphone na ya komi ko kima bando ke solola na se. Soki ba bengi ye abimi na ndako akeli banda akeko solola. Téléphone akomola na ngona se a coussin azola mukanango na poche alali atie na coussin alamuki na poche ba bengi ye akeli banda. Est-ce que azonga nina basi na ye, comment dirais-je, azonga nina mama bana na Kinshasa, to nini, pour ces derniers temps, confiance à mukete na mwasi na ye obakabwa na mama bana. Yao mama na biso abi papa des choses, beta li solo, manipulation et l'escroquerie. Na yo kape nini bandeko bakopesa comme conseil. Ya conseil, conseil na bino, commentaire sur clavier. Bref, maman lobi papa des choses, tant mobile ya ye, et loko bazo we la nasuka. Lupango etika li moko. Mikande zo yebana te kote nini eza. Mobile alingi kolakisa kote mikande eza te. Mikande eza na ndako me ezomona na te. Est-ce que apesi yango cadeau na bana na epo mama lobi des choses aye kokoma na
confiance moko ya suka na ba anemi bale o atika na Kinshasa. Confiance ya nyama yaya. Confiance ya papa na mwana to na papa na bana eza normal. Mais question za la transparence na muto yo za na yi. Muto bozo lukana ye mbongo ensemble. Nde côté to ça. Parce que avant somba ba lupango wana ba voyage zo sala. Eza mbongo na yo moko te, eza mbongo ya batumi bale. Eza mbongo ya mwasi na mobali. Yaya na eloko nyonso so boyokani eza te réussite ezalaka te. Na ba affaire nyonso so boyokani eza te réussite ezalaka musika. C'est ça le problème. Maman lobi des choses na minute lupango moko ateka, lupango mibale mikande emonana te. Moi si ayebise si c'est le cas, na kosa l'effort na beta ata tour na Kinshasa. Chose grave. Mobali ebisi omoni so nyati Kinshasa makala. Mobali asala déjà connaissance na ba papa commandant. Ba commandant ya la police, ba commandant ya armée. Ayebisi moi sine soki yo nyati Kinshasa awo kozonga te. Soko ke Kinshasa makala etegala makala. Okota makala okoyawa te. Tokomi wapi? Yango mama na biso azolela mama bi papa de choix après 22 ans. Mobali alakisi bizaleli. Na 22 ans. Mbongo nyonso tosali na ye depuis 22 ans. Ekei. Lupango ateki, moko ezomona na te, souffrance nyonso o mama yoki depuis 22 ans. Babo tina bana. 22 ans nyonso ya souffrance na mai. Mobali abaluki. Mama lobi de chose grave. Soki azosola na téléphone na ye. Mwasi ameki koloba. Akofinga mwasi tinati. Mama bi de mobali afinga tala te mobali afinga lokwa achaku. De ba mama bomona maka. Mama lobi de mobali azo finga lokola chaku. Mobali azo finga aleki chaku na koloba. Esali mawapas. Na soni yango mama na biso abi papa de beta lisolo. Mibali bazo boma basi na ba tension, mibali bazo boma basi na dépression. Mibali baza ko manipuler, mibali baza ko escroquer. Yaya, escroquerie eza na ba modèle ebele après 22 ans. Lelo na minute maman lobi to beta lisolo pourquoi na minute tension ekomi komata. Docteur aibse na degré tension ezo matela yo okufa. Tension ezo uta na nini problème ba lupango na Kinshasa na ba affaire nyonso basali na mobali na suka nango échec. Yaya 22 ans ya travail. 22 ans ya mbongo nyonso travailler pendant 22 ans ba escroquer wango na mobali obozane na ndako. Maman akomi na tension. Tension na docteur aibse tension na so ezo continuer komata boye. C'est la mort. Bande kwa basi boyebi likambo attention. C'est la mort. Maman akomi maladive. Yango maman lobi de beta lisolo bande ko bayeba pourquoi er moko tozo kufa. Mibali pe bazo boma biso. Na yebi basi pe bazo boma mibali. Mibali pe bazo boma basi to yebi. Mais soki lisolo yebo e to beta ono ka ndenge ye. To beta ono ka ndenge ye. Maman lobi de la kisa na bande kwa basi ndenge nini tozo kufa. Mais elo ni to baksana suka comme conseil. Yaya. Webi dans tout. Na yebisa bino mikonyo so libala o bovandi. Soki boza na idée mon côté, c'est difficile. Liboso na bino obstacle les a. Plupart des cas to mona na mabala. Moi sina mobali bovandi na ba idée opposée. Mobali azo penser na droite, moi si azo penser na gauche. Yaya obstacle les a liboso. Jamais to kolinga na tozo, comment dirais-je, to sangisi bozui na biso, yo zo penser lobi obeta nga shita sima. Nga pe na o penser na beto shita sima. Avenir ezate. Et attends déjà to boti déjà bana. To komi eloko moko. Pourquoi yo kolingo salanga mabe? Pourquoi nga pe na olinga na salo mabe me bana baza na kati? Ya to olinga nela mbongo te? To olinga nela mapangu te? Batumi bali so déjà bosi boboti bana yaya. Fo mutema na yo koma ya bumutu, ya parent. Kotala ga mabe ya mwasi te. Kotala ga mabe ya mobali te bota l'avenir, ta l'avenir a bana. Na minute déjà nde makambo ekoti bo esuka na ngombo oke na wapi? Na divorce. Sort ya divorce ezanani? Bana. Voilà pourquoi maman na biso habito beta lisolo yaya escroquerie après 22 ans. Nde mobali eko laksa bizaleli. Mobali azo finga na ndenga mukete alingi suko sentir mwasi na ndako te. Yango maman lobi papa de choses nazo eba lisusu te. Est-ce que azongisi relation na ye ya Kinshasa? Tonini. Po depuis kaka uta ekote ka lupango moko na mbongo emonani te. Yena mama bana ne ona ya kala. Patex
serré collé, relation ezongi, communication ezongi. Yena bana na ye, patex, relation, communication ezongi. Elinko la kisa, nini. Maman na minito tension. Docteur na pota lobi omoni tension wana ndenge ezoke na yo. Ok, mabele. Esali mawa passe. Na soni yango maman na biso abi de show beta lisolo. Tozo kufela ka bolingo. Bolingo tozo landa escroquerie na escroquerie, manipulation na manipulation. Oya zana mato ya koyoka sa nini. Oyoki ya tanto betaka lisolo chaka exception batu nyonso ba ndenge morote. Batu na batu ba ebindeni ba na couple na bango kita toi de voir. Oyo tolobi ya malamu ozu ya mabe sa nini. Obwaki merci beaucoup, partagez votre émission, aimez, commentez ko sala bien. Benga de show Denar TV na basija bien yaya. Numéro na ngango wana gravé na WhatsApp ozwanga appel ozwanga pesa biso basija bientôt lobelango. Tozana na émission en direct na pokwa boza libele to solo ba mambo onka yango. Po ya ebele to solo to partager ko sala bien émission ko zala ligne ouverte. Yaka obenga to solo la et vous ala gouma kasi. Merci beaucoup. Aimez, commentez votre émission. Ezalaki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché ba émission ezakoya. Pesa biso réponse. Ciao. Des shows Denar TV.